Mais faire, il a fait. Nafikine, il a répété. Namunoko nae na chant. Makambo kindingo alobaka. Taratori na 2024, mais déjà faire banile concerne en 2025. Maintenant, tu as une bonne année, tu as 2025. Il y a des candidats 2025 concerne. Mais pour annihiler, et là, on est en 2025. Des boxeurs na ring. Concert en Wanda Mako physico. Na biomoni faire soit lingi dynastie. Et Simba. Abenga la Seleo. Ambriye. Batu ba finganga. Salibana ya Bumba. Les 4 autres kozala na bino na Bumba. Ama meza bitumbe lele. Meza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille Mbote. Bonjour, bienvenue sur Bollywood TV. Bienvenue dans Katazoba, la chronique Intello. Bienvenue chez la gourou du temple de la sagesse, Eagle Woman, la maman des aiglons. On revient avec ce nouveau numéro et pour nous, c'est un plaisir. Nous sommes le 3 janvier 2025. Tout comme il venait 2025, il y a Soloko. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. 2025, bakoti yango déjà na kanda, il y a annulation et le binango fiston sai. Et na ebité 2025 et bandeli bango na bumba. Mbula ya sika, c'est-à-dire que aussi ici décembre na kati ya mboka. Mbula ya sika janvier et bandeli opéra na kati ya mboka. Concert à liboso ya 2025 na kati ya mboka. La province kuna, musika kuna. Alors, sortie médiatique, il y a Fiston Sai. Et choqué Bagolois comme toujours. Balobi guerre ya Sai na Bagolois. Et aussi la mou kolonini to yebite. Sai tokokaki na biso ko fêter ba fête bien. Et tokokaki na biso pena ko lekisa bonne année Noël moko ya calme mais to bimeli biso ka na suka. Domoni pena bi année aussi la raboui. Na bimela bango no bakota suka na bête bango ba mo ya 2024 bakota nango 2025. Tala bora yoko beta. Ayekota nango sikoyo 2025. Alors, tebi ke bagolo baza ko fâché mbe parce que bango so sai ya bimi balala apongite. Sai ko na mona ke ndire maki ya rouge. O azala mpanzi affaire kuna. Na mona siko sai bongo po sai siko soka bimi ashokaka mabe netika mpanzi wana so ba bimisi pe maki ya rouge. Ndega isalaka do pigen mambango ekendaka bongo. Biso tozotala kaka Bollywood TV, l'église au milieu du village 2025. En tout cas, tous à la scotché branché. Biso zaka wana pona ba analyse. En tout cas, que dire sur sortie médiatique il y a Sai. Il a quand même révélé quelque chose au Namoniango intéressante. Hein? Ça dit que tout ça déjà en 2024, mais You Arena déjà c'est à côté qui est en 2025. Annulé déjà concert il y a 2025 alors que tout ça qui est en 2024. Donc c'est-à-dire que a bandi sibino déjà année na annulation. Parce que You Arena est qui projet à 2025. Ba bandi sibino déjà année na annulation. Liko nango ba bandi sibino année na concert ya local. Sotango to ba local et comme ba débat belé ba débat pamba. Pendant que ba ninga bazo pointer ba côté ya ba mwana mai pena zo beta pena kia wa beti na mboka moko 2 concerts, mboka moko 2 shows. Yusuku vandi na yo ero ba concert ba bumba toloba ti. Après ça, bazoya koyembela biso que le bilan est positif. Yaya.
toboyi na vie faut kozala optimiste. Et na vie faut kozala optimiste, tout ça. Na vie faut avoir la foi, faut être positif. Mais na niveau ya bilan penande. Na ebite niveau ya positivité wana est-ce que ça correct? Et au bilan est positif pona nini et abetaki soki nini oyo abeti soki ba concert ya qualité soki abetaka soki ba concert ya qualité mama bozo lingaka bo se consoler na makambo nani ebisi bino ke so mutabeti ba concert ebele forcément eza ya qualité te soki mutabeti ba concert mukie ndefu ezaka ya qualité oko beta mukie eza pe ya qualité pete obeti ba concert ebele pe ya qualité. Tu vois? De ba concept na bino boya na ngoka bino moko boza na ngoka na mitu na bino boya na ba conception na bino ya bino moko na mitu na bino po bo se consolaka po bo mon bozo souffrir bozo souffrir na mukuseka bo souffrir. Sai alobi faire na fali baloka ba boxeur na ring makofi za lokwa ba concert o ba obeta. Donc concert moko lokwa likofi moko. So combien de concerts fallait abeti donc combien de makofi o ba beti faire. Wana en tout cas analyse o ya sali. Comparaison o ya sali. Siko eye pa koko pour moi ekomi o même na boxi ba kontaka makofi nyonso te makofi nyonso kontaka te na box. Bon. Donc il y a une logique na bino. Même si na box ba kontaka makofi nyonso te. Si vous pensez-vous que na makofi nyonso fali abeti ya makasi ezate. You arena, eli kofi moko di matututi. You arena wana eza likofi moko di matutu. Banda bozo ango kao mutu moko ome ko telema te. Wa meka kineta telema boya koi vertige. Donc bino pona bino ba conception na bino ezaka na mutu na bino kaka tout ce que fali fait ezaka quantité qualité te. Donc on se fait raison ça là ezaka qualité. Wana ba raisonnement ya mutu na bino. Ba réflexion bima kaka na mutu na bino. Soki na box ba kontaka makofi nyonso te. Eke makofi nyonso o fali abeti e compter te. Bongo yu arena kasi. Yu arena ezaka likofi moko me yangwana o etie mutu kao epesi pe ceinture mbala moko. Parce que ça ya yeli bino makamba box ti oke koluka kaka ona box ba kontaka makofi nyonso te bon to ko compter nyonso te to compter ka yu arena kasi. Likofi ka moko yu arena kao technique. Boke echa date. Bozo kosa batuka 2025 eloko ezate. Bokoluka mwa salle moko na poto kuna ya mwa 9000 10000 bobundani nango. Fera obeta yu arena te. Ako beta yu arena te banda le otilobi. Niveau sumbi na yu arena kuna producteur moko te kolinga zonga na ye kuna. Yo kanisi ba monite ka meki kuna kokite. Ako beta te. Quel est ce producteur là qui est fou? Amoni pena mutu atie date wana akokite ba annulé. Aliaya susu kozonga avec le même artiste azonga suka na salle wana. Quel est ce producteur fou au salle lo wandengwana? Tam su koko pour moi ye muta produire ye. Pour ce koko pour moi produire ye, c'est que ba ozonga na yu arena. C'est que ba ozonga na yu arena. So ye moko koko pour moi ko produire ye wana ba ozonga na yu arena. Parce que nga na omona tema atakutu producteur ngwa lila yo. Atakutu one way ngwa lenga yo soki ndenge nini. Il n'est pas fou. Ba producteur baza ba commercial, ba luka ka intérêt, ba luka ka rentabilité. Yo tche date na yu arena. Na Live Nation. Esimbite Live Nation atambuli ale one way ndeki zengi akoya kozwaka yo po azongiso na yu arena. Boko tika la kobeta yu arena te. 2025 wana bozo loba. Boluka mo salle na bino moko ya muke kuna boko beta ngo boleki nzela.
Il y aurait na 40 000 places jamais. Na époque oti. Et wam na bozonga na époque mususu. Époque oyoti. Oh, boniko. Ba fanatique na bino o bazo croire. Ba gaulois o bazo continuer ko croire penaki artiste a beau va obeta yo arena. Na ebité azo to ebisa bino makambo ndenge nini. Ceux qui continuent encore de croire que ba obeta yo arena. Basala mike kutu bobundani nango awe etonda nango bien te. Ba vérité yeko bima. Lelo na chila bino nan ba vérité wana ezo bima. Ngana ok na 13 000 te ngana kosuka na 9 500 de ça les coma. Donc na ok na extrémité wana te. Na tika na 9 500 même si c'était 13 000. Moi je m'arrête à 9 500 selon la configuration de la salle. Okay. Donc on est à 19 000. C'est la kimia. Papa c'est la kimia. Tu prends les 19 000 de Papa Hervé, tu additionnes à plus les 47 000 de streaming. Ça là calcule petit combien? Parce que le streaming c'était payant. Le streaming c'était pas gratuit, hein, c'était payant. Nathalie, fais les calculs, mets ta calcul. Deuxième jour configuration Zaki 5 000. Pardon? Deuxième jour configuration Zaki 5 000. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Configuration il y a mis balais Zaki 5 000. Peu importe. Merci. Peu importe. Nous allons discuter, mais peu importe. Dans une 9 500. Bayo ka douleur balela ai omoni bino no bolelité 2025 boyeya asala calcula mabe 2 fois 2 6 asala calcula mabe 2 fois 2 8 oyo ba calcul wana neso bosala mwa mwasi oyo nayebaka te mwana mwasi oyo babengaka chichi oyo moluba oyo adefandaka fere azaka na baarguma ya makasi te banda na banda kolanda c'est-à-dire que ba life nyonso oyo natombaka ye azodefendre fere. Elle n'a jamais eu des arguments solides, elle n'a jamais prouvé ce qu'elle dit. Azalaka na munoko makasi alobaka mungongo makasi et puis akataka batuki zela papa zela malembe zela mama nanga baluba baluba bolimbisanga mais sans blague ko na oloba nanga te gouvernement eza ya bino na boyeba memanga likolo baluba bolimbisanga na biki na babone baluba. Les comportements à moi à défendre affaire. Elle n'a jamais eu des arguments solides, ni des arguments forts, ni des arguments concrets. Elle n'a jamais eu des preuves. Tout ce qu'elle avance dans le débat à faire, ils ont la canne à moutunaï. Moulouba oya mwasi oyo. Tout ce qu'elle dit dans le débat oya défendre affaire, dans le TikTok, et où ta kaka na moutunaï. Makamunya so alobaka euta akana mutu na ye. Soko tuni ba preuve concrète boy ezalaka te. Ya vandaka bo imaginer alaye koloba. Ndombolino mutu azalaki wana zoyebisa yo ke configuration ya deuxième jour ezalaki nango 5000. Mais tala ndenge bo vimbisa ngana yebisaka bino moni bino atpotila kaka faire levure. Bino batafere musana bino ka kotila faire levure na makambu tu. Bochaka levure avimba mais ata bochie levure biso to yebi place to kitisaka ye po to yebi ba vérité bo vimbisango abeti boye duba dida sarena 13 000 ona o azaka mnokolo kwa vagin era 13 000 mukolo sala lobi 8 500 assis 8 000 assises 8 500 format concert. On a mon colossal. Bokini kokoma 13 000 na ndeni. Bokini kokoma 13 000 na ndenge nini. Dans une salle déjà où mon colo nango configuration nango commis 8 000 places assises, 8 500 sur commis na format concert. Boniko. Salle déjà ya 8 000. Bokini kokoma 13 000. Na ndeni. Ce qui se passe na kati wane kozala te, ce qui batu ba kozala étouffé. Pour mondele atala ganyo soana. Mondele soka lobi salo, il faut batu bazalaka 9 000.
pour respirer bien espace et permettre bango baza bien beaucoup taka 13 000 et puis tant bazo teka ba billet soki ekoki basala mindele za lokwa bafikini na bino te ba billet ceci mais bozo bakisaka bato likolo tant bakokufa liboko mi gouvernement. Les blancs ne fonctionnent pas comme ça. Ça, le wana soki lobi configuration 8000, 8000, 9000, 9000. Et qu'on déborde parce que configuration à souka, et ça, nombre limite y a salle pour nous permettre de batouba respirer. Dans une salle de 8500 places, yoko yako lo babakota ki 13 000. Ce qui batoufou bakoufa na kati bazala étouffé. Ce qu'il faut bazala étouffé. Pour l'équipe déjà configuration. Ce qui batoufali bazala étouffé, batou bazala kuna na kati bazala na ba condition bien té. Dans le kuta pamba boyebi ko sala ngote. Boyebi même pas ko kosa. Bozo bakisi la faire ba 13 000 oya tikala ko beta té. Configuration ya salle moko na ngwa lobi mususu bino bozo ke ko pesa ngo configuration mususu bino mbotonga sala ngo bino ba era na banani oyo soki ba chichi oyo configuration na bo pesa faire ya 13 000 bino mbotonga ka sala Adidas do era bina mona ye maçon ko ye mutatonga sala wana ye mutache ba place assise de ba place à debout ya 13 000 era mutatonga Adidas wana atonga ngona maloba akomisa ngo 13 000 places parce que bango bayebisaki bango ke baza ba communicateur o bakomisa ka lokuta vérité lokuta yango yaki na format wana ay na formule wana ya o 13 000 tala eza na ba lokuta mususu pour faire avaler ngo bato esimbaka te balukuta mususu olingi offert avaler ngo bato e bomeli o crédibilité otira lipe ki tenten libela mutandima ko so azate donc ozo mona bato bazo souffrir bazo bete ba calcul moko boy o eleka ka na mitu na bango ozo 9000 fois 40 000 ya live streaming 40 000 yango ya live streaming ezaki sur base de quoi ba live streaming no bozo tia na ba $5 $10 40 000 yango bazalaki na live streaming bazalaki koteni bazalaki koteni ni 40 000 yango bazalaki na live streaming ba live na bino ba $5 $10 bon atapi baza 40 000 combien obima wana 100 000 eko matin do bino na mitu na bino bozo linga bo faire gobe bateau bazo mona na misuke fallait aza plus dangereux plus fort bino bozolinga bo faire gobe batu ke faire nde a osala makambo ya minene koleka fali mais dans vos têtes ça ne se passe que dans votre tête makambo wana danger wana bolinga bo attribuer faire ezoleka ka na mitu na bino pas sinde siko yango wana bilan eza positif na mitu na bino bokende kovanda na ba live ya batafere kuna nga pona nga bilan eza positif po papa ya ave abetaki boye azongisaki boye akendaki kotala ba orphelin esuka kana ba chaîne na bino moni pasi ya makambo ngo ezosuka kaka na ba chaîne na bino ata bobengi ne ba numéro bobengi ba téléphone allo ngasko na ena loba boye ngasko pona nga faire bilan eza positif po abetaki ba concert ya qualité ezosuka kana na ba chaîne na bino soko tuni ivoirien ayebiso c'est Fally au tuni camerounais il te dira c'est Fally le number 1 au tuni ba na France kuna ba ayebisa o Fally siko ba bilan na bino ya positif esuka kana ba chaîne na bino ezosuka kana na mitu na bino c'est dans vos têtes nde makambo ani se pasaka na mitu na bino nde faire aleki Fally na mbongo na mitu na bino nde faire beta ba concert ya qualité na mitu na bino nde faire beti concert mingi koleka Fally na mitu na bino nde faire sali makambo ebele ya minene na 2024 koleka Fally. Tout ne se passe que dans vos têtes malheureusement. Mwana mwasi ya muluba oyo donc na mona ete azo défendre faire aniati pena argument boye olobi oui argument o pena yango
Jamais. Jamais. Na osatake na nga to na baluba te po bino boza na pouvoir. Ya omoni na zwi na nga ba réserve. Soki te na nga pe na fungwama. Bandeko baluba baza na chaîne na nga bolimbisanga. Mais ça comportement on a observé. Et pas la plupart des baluba. Bolimbisanga penza. Nanu na mona te mona mwasi wana ya Ferry. Azo défendre Ferry na ba argument solide, convaincant. Atatona kaka. Ezalaka eza na mutu na ye. Omoni tina nini? Na obande logo na 2025. Omoni tina nini ta una longwaki na makamba Ferry, ta una sukula maboko na mamba Ferry. Bato a Ferry pena ba bengana na ba groupe WhatsApp, ba tindelana na ba message, bazona photo na nga ba tambusa na ba groupe. Bomoni mwana mwasi o, bo répondaka ete, bo betake ka kara. Nyoso koloba bo betake ka kara, bo répondaka ete, mwana mwasi o, bo tchaka ye pe na ba miniature te. Aza mayele makasi, soto sali bongo to ofula ye. Aozwa succès makasi. Do bata Ferry ba yokana, bakipa anga kati, nga ba réponda anga te, nga sona lobi yo yoki kaka. Nga ba contredisa anga te, nga ba yela anga te. Ba yokana ngo pe na ba groupe na ba vanda ba réunion ba sola kombo nanga. Tala kaka, na ngamba muta bova, bazana batu ba fingaka, bazana batu, ye ba attaque, bazana batu, ba alarme, ba benga soki ba alarme, ba nini. Do bazana batu tu, ba alarme, bazali, ba fingaka baza, ba basala soki nini baza. Menga na zala ata na yeli mona bova boy, ba réponda angate. Ba réponda angate. Ata na yeli mona bova boy, na lave, monde sa ya lobi boy. Au mona be mission. Et bima ba répondre ça. Menga ata na yeli ye boy. Mona bova, ata na yeli ye pena boy. Jamais mutoya wa répondre nga. Ba recadra angate, ba réponda angate. Donc, ils ont consigne au bazwa ba pesa na pena entre bango balobi. Bo simba ete. Ana mayele moko soto simbi eto s'en sortir te. Mutu moko te ya Ferry akosa débat na nga gagné. Loba to sola makambo ya ba wendo. Na ba madiata. Wana ba ko gagné. Mais soto sola ka fali na Ferry na kilelo. Golo moko ta ko gagné nga na débat. Et c'est impossible banda l'autre lobby. Et eux ils ont compris que oyoko amutu to kolonga kate na ba débat, amutu to kolonga kate na makambo. Côté buzoba aza. Côté mutu batala aza, côté entelo aza. Côté matumboli aza, côté comique aza. De batala ka babido yeko totala kika boy. To kipaka ete alobi na ye. Yoso mona bata Ferry batienga na miniature baba ndolo ba maomnanga. Bakipaka te. Ba yokana pena babi bo mekate bo betake ka kara. Bo betaka e kaka kara. Neti nga boto na sali analyse. Muta Ferry ya ko recadrer aloba neti nini. J'ai réponse na makambo ebele ya kan wana. Nga na Ferryologue, na tanga Ferry lo wa livre. Eloko moko te ya Ferry batu ne ba ya oyebisa ngai, o nga na yebite. Nga na vanda ka boye, nazala na click na bango te na bureau na bango te. Mais so na vandi boye na binde na omonela, eloko eza boye. Omona pe net. Siko muta bongo nga so na lobi, yo ya osalela nga émission o loba nanga nini. To moni makamba yu arena wati. Moi je n'étais plus na kana bango. Nazara na kan musicien te, na sola na ba musicien te, na vanda na clique ba musicien te. Même quand j'étais chez Ferry na tikala okende répéter. Combien de fois ba boma nzoto yaka rap na tikala okende répéter. Na kendara te. Na kendara te. De bavanda pena batali boy balbi oyoko ndoki. Oso bitu banda Holanda obima ridicule ti na suka filme. Totala kika bongo. Yo moni batu balinga ko finga.
bato balinga koloba me nga so na lobi bayaka te nga so na lobi bayaka te to bayebi ke so ye pa na ngai beton otuta na pia mutu na mire yo oyebisanga nini ekota ngai eloko nini mutafika ofinga ngai ekotanga eloko nini mutafika koloba na ngai oyo ekotanga argument nini mutafika kopesa nga oyo kotenir debout devant nga natalaka ba intervention na bino na ba panel on sent que vous n'avez pas le niveau déjà. Vous n'avez pas le niveau, vous parlez mal, vous avez un argumenté, vous avez un sens, il y a tolérance, vous avez un débat répété. Vous avez un débat répété. Ndi bazana batala na bangunga. Batala anga. Na ye moko mona bovan kutu atala anga. So amoni miniature ba klikaka batala anga. Batala na bangunga. Me bayaka siko nde ko répondre ngai te parce que nga so bandi o répondre ngai obima zoba. Obima mama na bolole. Avant ya koloba na salaka ba recherche nanga o na salaka. To se trompaka pe ça existe. Mais soki na ba argument nanga. Nga na sona pesi ba argument nanga sona avancer ba argument nanga. Comprendre? Na kenda nango penda na argumenter yango. So na pesi ba avis nanga na argumenter yango. Et puis so na pesi ba argument nanga ezalaka correct. Siko mutu lokola ngai nene ngo oya rekadenga mobola teti o tente pomo non. Batu bafanda pena réunion bazwa pena code babiye bo kipaka ekati. Po muta ko gagner na kan faire azati. Mukolo le wa koko promo. Ya landelaka batu tout baza na internet. Maratapian. Koko promo aza maratapian. Tout ce qui se passe sur internet à landelaka. Batu tout basa la émission na YouTube, na ba TikTok ayebi bango. Alandaka tout. Mais jamais aya répondre nga to recadrenga. Do ba ki awa terrain glissant. So ye kuna ozwa ki sambeti moko boy. Crédibilité n'y se kouy. Baye bien ou bien. Charlie point ça le baboy. Alandi. Saïsaya le baboy. À répondre. Manik Sabima. À répondre. Nani les sous. Batu bele bele ka soba bima kamba fali. À répondre. Kisinjora bima. À répondre. Mais ngaya tena yepe na yebisi ye boy. O ache yombo. Mikolo ache yombo na mandefu. O ache yombo, o ache boy, ayaka ko répondre te. Ayebi ke mutu eza na mwana mwaso soto bandi ko landa ye to bima kizengi. Ayebi ke mwana mwaso na mutu mwaso to bandi ko landa to bima bakizengi. Na bando corriger nanu psychologie wana otile lo baka pa psychologie. Na bandi ko recadrer yo. L'équipe ya feri bana muta mutulo wa ngati. Banda na manganga. Ti ne ba mikala. Mutu nanga ma tête. Na équipe ya feri bana muta mutu na ngati. Ni na kati ya bureau, ni libanda bureau, ni na ba fanatique, ni na ba communicateur. Donga na koya we bango tu ba vandi na opia bango cours. Mutana mutulo wa ngazati. Bazaka bate ba gaffe. Baza bate ba philosophie belé sans preuve concrète. Ba philosophie belé, ba imagination belé, ba hallucination belé, ba émotion belé, mais finalement batu mobimba bayaka na ba débat na ba live, jamais bazana na ba argument solide. Jamais. La plupart ya ba panel natala, ya ba golo na ba warrior, ba golo bazaka na ba raisonnement très bas. Trop terre à terre. Ba raisonnement moko ezanga na mutu na makolo. Lorsqu'on veut défendre l'indéfendable, ezalaka ndenge wana. Ya na lobaka sokozo ozo défendre l'échec. Fucha mai to so ebele na munoko. Po koloba mingi. Koloba makasi eza koloba vérité te.
koloba makasi eza kozala na raison te. Okoloba malembe calmement na douceur nde biso toloba aboy. Mais tu craches des vérités. Obinaso ba ki ba vérifier ba bi ouais, c'est comme ça. Yo loba ka makasi na ba live, na ba débat loba ka makasi, ya kanisa koloba makasi. Et yango nde ba vérité quoi. Ya kanisa nding wana kisuka matisi voix azo dominer ba tenir na puissance à voix nde azo loba vérité. Non, osa juste désordonné. C'est tout. Osa juste désordonné. Ça ne veut pas dire que ozo loba vérité. Tout makambo ozo loba eza vrai. Ozo loba makasi. Omati bongongo makasi. Olingo dominer mutu nyonso na voix. Papa zela. Zela nanu papa malembe. Zela calme. Si ozo loba makasi, il a accepté que oza na vérité. Bozala pe na mwa élégance na mwa charisme na ba live ango boloba lokola ba soso obona ba voix ba ninga eza na se yo voix na yo likolo oluka nini na likolo. C'est de l'impolitesse. Bo débat na batu baza voix na bango normal yo ya yo fwe mata likolo aganga kana ba débat croyant qu'il y a zolo ba vérité soka azoganga mwana mwasi wana ya muluba wana. Une fois, c'est y a un live, il y a bateau actif du net. À la veille, il y a concert, il y a héritier, il y a scène musicale. Avec que moi, c'est un côté dans live, il y a bateau actif du net. Azo ba héritier, tant qu'on manqué faire, bateau belé bazong si ba billet nae. Bokendo tala kuna na site, bo mona ba billet héritier et zongi. Loko la pi bateau actif du net, bazaka batapo vala pui, ba côté na site il y a héritier, ba ki vérifier. Ba moni eta billet moko te kan ndenge héritier atikaki ndenge ka ba billets. Mais a lobby penza avec force kan ndenge ganga wana croyant qu'il y a oloba vrai. Azo ganga monoko makasi. Luka mutu bakange na mbetu ya nini. Luka mari bakange na chambre hotel na mutu. Monoko makasi. Azo ganga pebi a confirma pena ke ba billet ya héritier batu bazongi si ba billet na site pour manquer ferry bokende kotala bo mona ba billet za ya ko zonga ba billet zongi ba taxi net kana minute wana pe lokwa pe bazaki na machine ba koti na site ya héritier batali billetterie za nango normal billet moko ezongi te kan ndinga si atekaki ba billet ezaki épuisé ezaka épuisé mbala moko alongwa na live alimwa. C'est le jour où j'ai compris que moi soit kozanga ndokité. Oza ba jaro ba suba na mbetu wana. C'est pas normal. Comment koya na live o confirmer logo moko oyo eza vrai te. Azo chape munoko makasi bazongi si ba billet wata acti du net à côté na site boy. Bazongi si na ba billet te. Mbala moko alimwe na live. Omwe ba jara ba ndoki wana bango ba entourage siko mwana bova. Tala, a okende nulle part. A kokende nulle part. Moi, 2025, Bozaka, bon, bandoli la kaka. Un artiste qui est entouré de sorciers, il ne peut pas évoluer. Kindoki resi kindoki zani. Ndoki a pumbokate matina kombazo pumbwe, wane zaka ba symbole. Wane za ba cliché, ba symbole, ba sala kaka na ba dessin. Kindoki nyoso yango wana ko affirmer logo eza vrai te. Kindoki mobimba yango wana na kosa bino te. Quand tu viens dans un débat, lorsque tu viens dans un débat, oza na ba argument concret, oza na ba argument solide te. Mais ozo loba makasi voix na yo po dominer ba tutu ba kanisa ke yo ndo ozo loba vrai. C'est la sorcellerie. Kindoki mobimba yango wana. Yango wana ozo mona 2025 oyo bolela kande bolela na 2024. Bobandi déjà nina ba Bumba Arena. Nyeso to bando chela bino ka Arena na sima. Obeti na Bumba Arena. Fikini Arena. Yo ba Arena ekomaka na Kinshasa. Lokola ya poto zo kokate. Sala na ba Arena ya Kinshasa en tant qu'un bon local. Sala na ba Arena ya ba Bumba, ba Arena ya ba Fikini.
Aux entourage moro ya ba sorcier, tu vas aller où? Tu vas aller nulle part. Trop de sorciers dans ton entourage. Trop de sorciers. Dans l'entourage na yo. Aucun de nulle part.